Congo Zibula Meso TV. Y'a la reine Omba. Mon pépé oyo bato ba pemelaka. Bon, pona bo moto bo sali biso pasi. Mais na kotala toyebi teza régime ya Kabila ka ndenge zo continuer yango moni ke makambo na zo salema. Poso totali président Jean-Pierre Bemba yaki awa ba invalider. Si bon nation totali lelo makambongo yo moko yebi de 18 ans à innocence. Lelo et comme na ba député Bemba mais toyebi to bangite. Mais toyebi nete Kabila pauvre Tshilombo eloko te. Tshilombo eloko te. Kabila loko yebi ke Bemba zoya le 23 nde azoluka. Nzela nini akotumo la Bemba ata réaction ya Bemba ezani. Mais Bemba azoya pona kimia na mboka. Teme IDPS bango so ba manifester bongo po ba yebi. Félix ezwaki te. Loko Kabila simbisaki ye Kabila zana nyonso akoya kozwa. Botema ba moni ke loko ba simbisaki ye Kabila lingi koya kozwa yango wana. Mais côté na biso c'est normal. Pour les a matumo li Kabila azoluka po muto zwaki fayulu. Kabila nommé Tshilombo. Lelo Bemba Kabila kataye. Ba député ya MLC Kabila komi okata bango kibuka na Moamba. Mais papa to yebisa bango nini? Omoni bato akou wana. Soki bazonya taka mabele oyo. Oyo abiso ya RDC. Soki bango penza balapaki seleka liboso bato pe liboso Nzambe ke bakokata ka sembo na makambo ya mboka. Tika mobeko li konzi ya mboka na biso esalema. Mais soki eloko bango bazo sala pona mbongo pona kobanga Kabila balesa bana bango ba voyager ba somba mapango monsieur ezaka mabelo yo Kimbango kufa tika Lumumba kufa tika ti lelo ezokendela ka bongo papa lelo te lobite mais un jour vérité ekobima. Bon kolobani pour un retour à Jean-Pierre Bemba vous avez bon prévu le 23. Ben RDC invalidation ya ba député na biso elembisa bino te. Po ezama tout mon li pa Félix nde na eloko te. Kabila noma ki e Félix azana emo ya koloba te. Kabila azoluka. Mais ayebi Bemba bien. Tinde na loba sana kinga kati ayebi qui est Jean-Pierre Bemba Gombo dans ce pays. Invalidation ya ba Daniel Mbaou. Ya ba Kibuka ba député na biso surtout MS ou bien ba député surtout à la Muka. Elembisa biso te. Lokuta et yaka na sincère. Mais vérité et ya na escalier nde comment. To zela koya ya Bemba koya le 23. Et loko Kabila sali pour déstabiliser bino pour elembisa bino et loko te. Boya ebele le 23 juin dimanche. Boya ebele ba koka, ba aveugle, ba tata, ba maman. Oh nyonso to benga mona Congo to kende koyamba Bemba. To zela Bemba akoya na mboko oyo. Nyonso tu wana to koyeba yango. Elembisa bino eloko. Kabila ebi qui est Bemba dans ce pays. Elembisa bino te. Merci papa. Nazoba on a kanda oyo monsieur Kabila na batuna ku consonner bazai ko sala pona ko invalider ba député à la Muka ba député nyoso la Muka babima na institution nyoso tu amboka babima o ko bima te vraiment azali très parce que le balongoli remplacement que somona ba voulu ba mole ka bazongi ba tu pas ba songa nazo comprendre te zali ni na mboka oyo Kabila yo zali na mboka oyo. On a rabattu à la Muka, on a PPRD. PPRD, tu as vu Mboka Oyo. Assassinat, PPRD. Nous sommes PPRD.
Kimbuta tiki fulu awa. Kimbuta sali nini? Est-ce que ba invalide candidature na ye? Bon, bino la muka bozo prévoir ni bande ko ide personne na bango lobi bagene tina niveau parlement mais bino bozo lo belo côté kimia rande tozo mona koto. Papa, kimia bembe lobi mingi ndeko. Kimia bembe lobi mingi to c'est le 23. Qui vivra verra. Kimia bembe lobi mingi. Nazo sabino bataku. Candidature bembe olongo candidature bemba. Bemba vani kimia. Tokende ma podami. Bolongo susu ba député na biso. Na les bozo continuer. Kaselo ko bino bozoa. Nane ebanité. Merci na obozali ko sala. Mbaka za moka Kabila te. Kabila yo yaki. Oyaki na makolo na mabot. FDL ekota kia na mabot makolo ngulu. Le obozi pour 17 ans. Kimbuta bebe simboka. Kana tili bo invalidé. To moni mi yibe ba diamant. Mi yibe ba diamant. Est-ce que kana tili bango bo invalidé bango ko ba sénateur ba député. Mais il y a MLC. Il y a la muka ba salini ba député wana la muka. Ba salate. Bayi bate ba bomate. Bonne vérité. Boso ngola. Batunye surtout. Mutu moko ya FCC afingi Tilombo, soit disant Tilombo président de la République ou baba kike azali président de la République to boité. Félix si ba uti ofinga na député ya PPRD. Pour la nité bonongo limité na ye. Pour la nité bo pesi sanction. Député afingi Tilombo ke azaki est censé azaki na milangwa. Fallait sa sanction. Marc Moukeba il va passer sanction il n'a tout chambon côté. Député PPRD fingi Tshisekedi. Député wana ba combattre ba beta député wana. Bo protéger pour à PPRD. Yango bino ba PPRD bo yo kanga mboka en otage. Mais bon c'est le 23. Bemba Zoya. Les jours babake to bombi makamsusu to roba yango te. Merci de vous remercier. Mais biso ba MSC avec nous vaincons. Na pesi message sous na bandeko nyonso. Ya la muka. Bobby, madame l'institution, tous les députés nationaux, tous les députés provinciaux, tous les sénateurs, Bobby Ma, bas nationaux, bas provinciaux, Bobby Ma, Tangwe Koki Bobby Ma, Bembaya, la Mouka Zero la Mouka. Il y a un moment où on a décoré voiture, on a pas Jean-Pierre Bemba. Comme on a un cardinal mobilisateur, on a Congo Boye Belé, le 23. Pour la démonstration, meeting est allé à triomphal na 17h. Ben ma remettre makolo ti na triomphal a repère ça va discours peto comme on va juge wana. Ben ma comme on va juge wana coup constitutionnel comme on a bango. Ce qui meeting on ko sala be ça te ben ma comme on a bino avec Dieu nous vaincrons. Merci beaucoup papa. Mais papa makamakamozo le kakuna na coup constitutionnel mais eutinyo so na kati ya seni. Oh na kati ya seni pe moko na bino MLC ba bipa zali na kati ko neni ne komike ne wona bila zana kati ya seni amonaki ndeko na bino kibuka abimaki mais comme lelo ke balongole lisusu. Papa, les meilleurs élus ya mwamba c'est kibuka. Na comprendre raté. Pe na so comprendre té ba juge wana. Dele na bango za gade moi pour la invalider. Ba salite moulayi. Soki okretia Kabila ba invalider yo. Soki osali ba invalider yo. Le coup la Bayati a menacé Abima na kati ya FCC, yango moni balongoli 20 députés opposition, bazo remplacer bango na batuloko ba Wivin Moleka. Batuloko la bâtiment asala ni na mboka oyi. Ata mentionné Wivin Moleka al balaka d'assemblée. Wivin Moleka al balaka na d'assemblée. Donc bolongoli ya opposition pour remplacer ya PPRD. Papa c'est la raté na mboka oyi. Biso MSC tozana silence. Bemba Zoya, démonstration que ça m'a sur le terrain. Papa, voisin Roki Mambangu. Boris Mambangu Nayo, Bemba Zoya. Merci beaucoup. Avec Dieu nous vaincrons. Merci. Bonjour papa. Bonjour papa. Atokutio awa bisobe actualité de Kinshasa te ko lokayo pona ko tuna par rapport ya makambo to ki lelo ba invalider bande ko na biso opposition to ebite soki oyambisa ngwana ndenge ni to pe opinion no ezandenge ni par rapport ya nouvelle wa. Pona ngai penda nouvelle wana e choqué ngai e sal ngai bien te komona ndenge
balongoli député na biso mingi député pendo to tshela mutema ke ba yaki na mwa capacité à koloba mais basali ke bango bato ya FCC comme basala na bango na ndenge na bango baluka toujours kozwa au devant ya mususu nde yango no moni bazo koluka ko caler opposition na ba marche nyonso na mambu nyonso tozo sala baluka ko caler mais ça passe pour na mboka soki boza un chef de l'état moko boyo azo respecter ba norme tango bomona ki mamba bongo ezo sema na ngambo ya batu misusu et puis yo mokonzi mboko zawana ozo so ba décision te c'est implorable donc le mo boy tokoki ko accepter te biso tant que opposition toyebi nini tokosala soki ke senga ki ba député na biso opposition bazonga na ndako to vanda na ndako eza problème te so pe ko senga ke tout ça la manifestation ko sala ki ba juge wana ki bo moto zonga po ma mususu ba basala ngo ba perdre conscience mutumso osama mbo azoe bate oyo ta mususu ko ya lobby soki ko senga eke ba juge conscience ezonga ba comprendre nini o basala ki o eza mabe ou bien o eza malamu e ko za malamu. Est-ce que invalidation na ezali te ke bandeko mususu bakanyela ki batu mususu parce que balobe mabe pona bango avant bakota na gouvernement to ndenge nini te eza pona bongo te to moni ba Daniel Safu balongwe to moni ba bandeko nazo ba Christelle Vonga balongwe ba maître Kibuka balongwe yozo mona ngo ndenge nini bon pona ngai na zo mona eza groupe moko boye ya parti moko boye quelconque nde ba oluka basala ba marambu na ba arrangement bon baluka basala ba arrangement na bandenge na ba pona koluka ko renforcer ngambu moko boye mususu donc eza pena malamu te na mboka bopoza bazalaka bato majorité pe bazalaka ermo boye sengaka il faut to respectaka ba norme ya mboka ndenge ezosenga. Mais tu remarqué que malgré ça on peut sami mais ata mobilisation monte salemi na part opposition mi bande kwa la muka tout monde ndire bozolo baté on dirait c'est pelisi bino to ebité soki ndenge ni te tozolo baté pona omoni nyonso zaraka ka koloba te tant mususu toke na bandenge ya ba vital bango ba préparer kumoko boye ko bimata mususu ke moni eloko boye bango ba basali yango boye bango ba ki boye bango ba baby sibo to na minute toza toujours kaka na ma position mo boye akimia pona ko luka ko yeba eke marambo bango basali ese utaki boye to ezalaki boye to ndenge nini po toza marambo ya kosala to loba directement te po ko pesa position na ngambo banguna toza mususu ya kosala. Bon message ni ko lancer na bande ko cour constitutionnel bazo ba décision ya invalidation o to moni za première série to ebite so bambe ko yeoza su banani message ni oza nango pona bande ko. Bon message ngana ko pesa pona bande ko ya cour constitutionnel ezake moko boye totanga ba classe moko boye photo yebaka nini o batangisaka biso na classe eza teke to komo sala mambu po bazo fina biso mo kanyaka na se après na simana tout ça mambu moko boye zo sala mabe na mboka ya malamu te donc il faut bazonga la bakela sezaka teke ba pesa ge mbongo ndasali ke baninga msu bakwea te moko boye faut conscience sala mu classe na salaki yango nde na ko banango pelobi bakelasi onga na salaki efutelo mo ya mutu ezala teke après ko kata mambu mo bo na bandenge mo ya buzoba ekimisa mboka la langue. Merci bongo sikoyo le 23 juin eza bongo retour ya leader na biso Jean-Pierre Bemba to ebite mona eza nini pe na kozonga na boza ko espérer nini par rapport ya opposition mboka na biso te le 23 to ebi to bengi ba jeune nyonso o ya opposition ba jeune la muka tout ba jeune ya MLC tout o baza toujours na sima ya ba konzi na biso ya MLC bazala ebele pona ko yamba président Jean-Pierre Bemba le 23 bon na ba o mususu pe o bazali na mo ba difficulté etali baya ndenga parti ba bise ko sala o ko senga eke tokende ti na aéroport même babi ke bino bolingi ko yamba Moïse Katumbi te pona ni te biso to boya yamba Moïse Katumbi aza moko na kati ya lamuka to boya ko yamba ndengeni to boya ko yamba ete ezaka contenir ba programme ndenge zo pesa mela mais to boya ko yamba Moïse te. Merci papa. Merci. Bonjour maman. Bonjour. Toki sango balongoli bandeko na biso ba député à opposition et na kata MLC pe to moni balongoli papa na biso Raphaël Kibuka na ebité message no ezani to oyambaki sango wana ndenge ni.
Bon, Sangoana et Zibiso, na milulu tozaki ya baba monétaire fédéral. En tout cas, to sepeli nango te. Yango to senga ba député na biso ya batiki la bango ka musala po vérité ngo ilne. Oyo manani fayulu alobaki yango ezomonana. Sikoyo kibuka oyo batu ba votaki majorité ba longola. Ba député batika bango kaka ba potana. Ba sala musala na ndenge na bango biso za makamso rolobate. To fanda ka to zela ka mukozi. Oya ya Josué azoya. To zela ye aya ko kamamboka po to zomona na biso loko mote. Nzambe azanzambe ya justice. Justice nzambe ezalaka ya muyibite ezalaka ya lokuta te. Ona akina wa koloba yango wana. Mais maman lamuka to moni bosa elo côté baba pesi basango bosa kimia mutabimite mutasali protestation te boyebi likambuto bozo bangande pour pouvoir aux en place. Papa tozwi sango lelo lokwa tozwi sango lelo naza sur l'air mikozi ba okutana tokoyebe lelo ni tokosala parce que tozwi sango lelo et puis biso na nous passe agissement na biso liboso ezanini ba député na biso nyoso balongwa nanu batikela bango nanu ba potana bango na bango po bango na bazobunda bango na bango bino basi omona pouvoir eza en place bakenda kosala ba marche kokendo buka palais du peuple ba potana bango na bango. Bon message nous allons pour un retour à Jean-Pierre Bemba où nous avons prévu le 23 juin. Ah wana pesa tuka tozozela Jean-Pierre Bemba za Josué na biso na kati ya RDC tozozela ye tokoyamba ye koleka kutu ndenge toyambaka ye tokoyamba ye maka tozozela ye tozobongisa retour na ye toyebi ke aza mwana mboka aza na adresse awa toyebi ba adresse na ye toyebi ba lupango ebele oyo aza nango tozozela ye nesengo aya oyo eza mboka na ye. Merci maman. Congo Zibula Meso TV, y'a la reine Omba, mon pépé oyo bato ba pemelaka.